Bana yo bana mataka boti yo koma. Doa musunye kobota na katika ndenge umondeza na okampa. Eza like libulu aso to kota libobo. Tala kutokea musapi na ngezo shuka. Mkolana uzo mona pena libogo ekoti pena. Nya beno no yebisa ta kima kele bena misapi. Lobo ba songana. Ayo mesala ki. Yoga yo dia infecté ve. Inachi mfini. Na kutangi mtene bugede. kusana na. Bana moyo kana dia ve. Beneshi mana mukina ve. Ha? Bonera mutina mubuna. Beneshi bila yao. Ha? Ben busha kija. Ben bushimba. Bene tala. Bene kwa. Nge ba masa ina kuna. Bene bande bene kwa. Okay. Bene kwenda. Bande bene bande. Nous faisons comme ça pourquoi? Pour éviter quoi? Les parasites. Non. Quand on fait comme ça, pour éviter les parasites, hein, comme les tiques, n'est-ce pas? Et cela, nous utilisons les spermétrines comme ça. Parce que l'animal ne peut pas être atteint de quoi? Des parasites, n'est-ce pas? Ok. Les os, n'est-ce pas? Ok. Donc, là, nous avons fait l'apancement de la plaie. Il n'y a pas la présence des parasites ici, parce que si nous n'avions pas la spermétrine ou l'insecticide, on peut voir la présence de quoi? La présence des parasites, n'est-ce pas? Comme si que nous avons avec des infectants, de cela, on ne voit pas la présence de quoi? La présence des parasites. Parce que les parasites sont provoqués de quoi? Par des microbes ou des infections, n'est-ce pas? Comme si que la plaie ici, le premier jour que nous avions venir commencer avec les traitements, il y avait des parasites. Donc la plaie était déjà infectée des parasites. Vous comprenez? Oui, c'est vrai. Simbansi, ina ya makaji ve.
Ndeko bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez présenter le bossa balandina yo? Oui. Kombo? Comme on a Imara. Musala osalaka, ozanani, pe bayeba yo. Ngai na salaka musala ki vétérinaire. Oui. Tangi na humanité na sali vétérinaire. Na kena gradia. Na silsi pe na vétérinaire na sali pesa na niveau gradia. Oui. Quand ceux qui baso benga pesa, cela signifie que production et santé animale. Yango wana na tikalaki ko choisir. Na fanda kana bengi na botami na kinkwa. Mais awa ezamboka na biso. Yango wana na sepelaki na ya kosala musala. Dede aussi nazali susu enseignant. Siko bilengo batemi sima na baba nani pa na yo. Ba o moni ana sima o basa be élève na ngai o ngana zo apprendre. So ese na musala na yo oya vétérinaire oyo pona. Makama nini yo kutana nango? Nde nazana na kutana na baksida ebele net baksida baliwa a niveau bakral okota na kati ya kral boye. Mala mususu tunaki les vertes ou bien bouvier était ce que na kral na yo. Ezana ngombe ya makasi. Soki pa bombeli nga na koti na brutal. Na kutana pe na baksida. Donc ngombe ya makasi na ko attaquer yo. Akobenga na ngai soki na yebi ete akobenga na nga pe akobeta nga pete. Siko na kati ya musala na yo ndenge yo yekolela yango. Ozana bilembo nini oyo ozana ngo tikali nango comme souvenir akete lelo lobi nde naza boye bana nanga o nga na boti to ba o nazo tangisa balanda lokolo na ngai. OK. Premier bilembo nanga naza na bangulu pe oyo ya vétérinaire. Premier lembo nga na somba ki na ville nanga na somba na ngulu kati. Après babimisi nga na ngulu lelo sikoyo akoma na bangulu. Oui, continue. Dede nazal lisusu na babiloko na somba kaka na mbongo yango ya vétérinaire. Siko ese bangombe o to mona ozo traiter wana. Na niveau ba pota o bana ngo wana. Ese pezo ko réussir. Yo koma kolongombe alo bakya na boma nanga kaka comme nyama zo konda kaka. OK. Eza premier bakate onga na bandi ko traiter na niveau ya ba pota wana. Eza na ba pota okutunga na traiter. Omona bapota mususu ngombe mwana ngombe azana azem mais mwana naye azobimisa liboko na pota mais na litango pe na réussir wana tindenge eza no ozomona wana eza nango eloko te pananga wana eloko te lobila eloko te wana eloko te ngakutu na seka bato siko ese nengo traitaka boyo kozala bata mususu zo traiter pe moto azukisa ngombe ana ya telemi pe azutala ebele makoloba te aloba te poani akondi matin po soki andimi wana kolongombe akopesa bergas donc afutisa ye nyama na ye obligatoire akozwa charge ya nyama na ye sikoyo afutisi ye so neti na niveau ya bamboka boye nde twa na mboka po traiter ngombe ese ezokute kolongombe chere te peke osenga ye bambongo ebele te obia kozosalaka na ndenge ya famille te nasalaka na ndenge ya famille te na ndenge nga nabimisi mbongo na niveau ya université seke fo nasenga mbongo na ndenge nga nakoki osengela. So eso traiter ngombe moko boye ba o réussir te pe ngombe akufi. Esalamaka na mona pe na sala pe. Pe kolongombe afutisi yo. Te. Na ko traiter boye te ke ngombe akufa na maboko na nga. Nde tozo traiter wana. Ke to traiter na sima to silisi ngombe ka wana akufi na mabele. Te bongo te mais na traiter ngombe akei côté ake kufa. Wana eza siko na part na nga te wana e community ke na compte ya yo moko élevé. Faut conduire le logo na yo. Pour ceux qui ont une divagation, ndé tozo yango pansement wana soki par exemple balandela yango suivité. Par exemple ndé za na singa bongo et que ne sobe ke kangama na singa. 3 ou 4 jours bazomona ngote et okufa. Mais yo moto zo traiter yo ko landela yebi sika nyoso azokende. Te. Ngandenge naza wana naza monganga. Naza bouvier te. Ngai tango yo présenter nga maladie yo moko muto bando kolandela suivi ya maladi na yo nga essentiel na ya na mona maladi nazo yango swe nango na sima na sala nini nazonga shenge ozonga siko neti bande ko mususu neti ndenge tuzabo esuki toke na congé bano bazali susu te au travers na banani bon nazala na ba o pe na tambola na bango par exemple neti ba o tozo fana bango na kati ya mboga awa
na or ya ba o bakei na ba ndako na bango bazongi na bambo na bango mais ba o bazotikala na kati ya mboka soki nakutanaka nazwaka bango tozotambola na bango donc ndenge eza boye soki kaka na ngombe te meme ata soso abukani lokolo traité ezala soso ezala meme ezala nini c'est que élevage nyonso à part ya oyo bazobenga élevage eza domestique eza sauvage à part na wana neti mbwa te mbwa za sauvage te mbwa za élevage to traiter ceux tozoloba banyamo baza sauvage banyamo bavivra na zamba lion wana baza ba sauvage léopard po nyama zamba soki babetie munduki ba traiter te ye moko akenda ko muselation soki babetie machette kaka bongo mais ba o ya mboka soki babetie machette mais oya zamba na soki tokumise na ndako tokomobokola ye soki bazokise tokotraite wana za na parc wana comme sous sauvage te wana siko bozo élever ye po akobima te po akesala divagation boye na boye ou bien akoya na zamba ese nde boza boye bozalaka na bato mosusu bapesa bino mbongo avant ya kotraite nyama to osisi traitement na après bapesi mbongo ok nde toza wana soki obandi traitement tozwaka nanu avance po avance wana ozwi ekoede na kosomba kisi na oyo ezangi okomplete oyo ekotikala ntina sisi mosala na ye alibere nga mbongo na nga soki ke bata mosusu pota eza monene otraite boye ti kisi esili me pota eza kaka okosala ndeni soki nga kisi esili na oyebisa éleveur ke te kisi esili zo ordonnance yango oyo osala nini somba kisi ozo comprendre tosala so est-ce oki koexplike bato bakisi oza nango na maboko awa ok naza disponible oui oyo ndenge eza boye eza supermétrine ndenge eza wana soki bolambi yango ekomaka badip oyo tobengaka asuntol awa sikoyo eza vierge awa sikoyo eza donc na efficacité nyonso mondele asalelaki yango ya basala yango mpona banyama eza mpona banyama oyo eza désinfectant tombola yango mwa moke c'est ça soki par exemple toke loba soki par exemple ozobanda kosala mosala falo désinfecter na maboko po mbala mosusu ngombe akozala na pota wana aza infecté déjà ntango yo désinfecté ale moyen microbe wana ekota yo eza te so oyo misato oyo nde yango oyo nazo expliquer bino oyo eza bato dibi oyo tobengaka asuntol oyo tosopelaka yango na pota po banzinzi bakwela nyama na pota eza te siko tokende deja na suka ya émission na biso bayi ba vétérinaire mosusu bazalaka bakokaka kosala mosala ti suka te nini okote ya bango bon wana soki par exemple eza na vétérinaire azokoka kosala mosala te ntina suka soki par exemple eza na vétérinaire oyo azosala mosala azokoka te wana ezalaka problème ya mayele po mbala mosusu niveau na ye eza niveau ya se makambo ebele aza nango te mbala mosusu ayebi kaka kotraite kaka pota oyo te na pota ndenge eza wana tokotya mongulu wana na indigène ou bien ndenge eza wana pota na bando tyaka asuntol ou bien supermétrine mbala mosusu ayebi na ye kaka ya bongo eza na bainjection mosusu ebele bavétérinaire ebele bayebaka yango te esika nini nakoki koinjecte donc babiloko yango wana ekimisaka bato asali boye ezosimba te alors omona le coin akende so neti bao baza na bavile neti ya niveau yake baza na Kikwiti Chikapa bandeko mosusu baza na Kinshasa bazala moto ayeka asengi main d'œuvre pa ake na ye atraite mpe nyama te mpe kuna mingi eza bambwa okomona bakobenga ya kotraite mbwa moko boye otali niveau ya pota mpe ozwi ka main d'œuvre wana okimi na yo conseil moke okopesa bango eza na bato basalaka bongo mpona oya boye tosololi
na niveau ya ka oyo eza mbala mosusu na mbongo nga nasengi yo moko éleveur osepeli te na kopesa ngai ozo comprendre yo sikoyo ozolinga kaka oyo yo ozolinga oui soki yo par exemple na sali premier pansement ozwi mwa medevre opesi nga nakokende mpe kote nake na baye na ozonga lisusu ozonga na yo lisusu te ça va mwakisi merci na nga wana ekendeka na mpora ya mbongo wana ça va merci tokomi na suka ya masolo na biso ese toki kotuna bana na ata mwa motuna moko merci okotuna bango eza na problème oui ndeko aza nsima na yo awa komono nani bilaka bimisa mwa voix makasi na oyo bauti olakisa bino lelo eloko nini osimbi loba ata na kikongo eloko nini osimbi na mutu na yo sava ndeko oyo alandi kombo bulabula ya bulaka nyonso eloko nini oyo osimbi na oyo prof alakisi na journal lelo sava ndeko ebongo yo sava ndeko ndenge makambo eleki lelo eloko nini oyo osimbi c'est ça ebongo yo c'est ça ebongo yo ça va bandeko boko prendre kaka bana eza tour à liboso yake balika na biloko tosala donc eza mwa soni pe bato baza ebele nsima na biso batala bango toujours oui prof tokomi déjà na suka mwa bambote epa bato nyonso bazwili bakuya kolanda na journal lelo nasepeli makasi napesi vie na nga mbote vie nani vie Paulin napesi susu beau-frère na ngai wana mbote beau-frère kombo beau-frère aza kombo beau-frère mbaki napesi kombo donc baza na bango ebele nasali pe préfet mwela napesi bambote ebele papa Michel Echako depuis Canada bambota trop mama Julie Chako mama Antoinette Dembo atuka bato baza ebele akopesa bambote mais prof comme moi musala tongo epesi moi pe matro ngombe po kwesa ngo yalipa na nguba te omonte nde na toki toki fort ça va merci topesi bango bayo bopesa bango bayo moi bambote esika nyonso azwami bopesa bambote c'est ça merci tokomi na suka